siko na minute pourquoi bozo lingate ko pesa visa na kese munelo kwa wera wera ye moka na mukanda na problème te ngamo pe na mukanda na pomte ero so na siliki na ko so maniampul na Paris na zongi c'est pas grave de tokoza la coloniser par l'ambassade ya na mboka na biso pour représenter ba mboka na bango mais ata muto za commerçant bali ko pesa visa te ata za muto politicien ba pemela ba visa ba musicien ba pemela ba visa siko ba ya ko sa nini na mboka na biso pourquoi na batuka ba wera bozo banga nini est-ce que so wera betinde kombe sili kombe resila te et puis on a minute bino bo lia bo mela donc il faut pe wera abeta pour futa pe babato za ba société obi on a minute ba famille pe combien ya babino pe babeta pe biso ta ba ko ma pe ba poto azui moi sapato azui moi car azongi pe abongisi pe mo bandeko mususu pe bazana besoin na ye ba konza mboka ba kota makambo parce qu'après wera to la ba musicien ba concert les belé ba waze kwa ba kobeta ba fabricants ba kobeta ba faire ba kobeta ba nani ba tebele ba le bazali oyo etikali na ba programme poto. Prod présent, la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mais tout le monde est Sankara. Il serait vrai que Sankara, au Kinma, au Longo, mais au téléphone. C'est quand tout le monde est en haut. Il faut réclamer la carte à Zénith. Sankara, ça dit qu'on va inviter ou bien ça doit être bon. Déjà tout d'abord, il y a déjà histoire Sankara de Kuntawera son. Voilà où t'as relevé à ti. Ah, tu as réclamé comme un visa. Pays n'a biso faut bailler baba tout en bas minene. Faut bailler parce que mon temps que nous représenter Mboka Libanda. Il faut pays ba konzi ba s'impliquer. Toi ba konzi ba s'impliquer quelque part biso sali ba 10 ans ngoto beta sous na pototé. Et ba manque à gagner. Ba tout le monde ba ko kanga ba en otage te soi-disant
po bango nde bazodiriger monde ezalaka te biso awa toza na contrat Zénith de Paris makambo nyonso bapapier makambo nyonso eza c'est bon tokotisi awa po bapesa bato bavisa donc tomona yango vraiment étrange epuis tomona yango drôle et puis tout le monde a une justice qui a pimé la vraiment orchestre monene lokola maison mère visa malgré baté belé to ala ba mikanda ngana alia na roke na ngata sikoyo bato musobe bazana na pe wera ala mukanda baté belé pe bana mikanda mais ezo senga ke visa parce que to même ba comédien tozo même ba journaliste to même pe ba musicien mususu ya orchestre na biso oyo ba sala spectacle la kitoko yango toye ambassadeur na bengi na téléphone na gangeli mabe poto fane côté moko ah bon si dans to fane na France na yebisi en tout cas Werason ambassadeur de la paix ba pesa biso visa parce que nous quitter na mboko c'est que toza sous protégé c'est que biloko ya ko sa ni na Congo c'est ça so que ça que pour ba pimela bato ba visa et bon ya ko sa ni na mboko non mais ça garde le coup on a appris que Zénith a confirmé qu'il n'y a une invitation à Binoté. Mais Bino déjà Bossalaki, la propagande avant. Zénith n'a nous a répondu à Binoté. Et ça n'importe quoi parce que Zénith, dans ce continent site à Zénith, au monde a Werason na date, c'est la bandakala. Zénith est à salle. Soko kangi salle moi mariage obi que non, tout ça mariage na décembre. Ata cholango lelo, kombo no ezali. Ndenge Werason Zénith déjà c'est bon. Et ça la minute yo, ba continue bisonde, il faut ba revoir na ba ambassadeur ba uta ba payer belé. Et aka pona werate. Lelo mutu normal kota bando senga visa soko sala 32 ans visa te. Même soupecho okufa zwangote, mais c'est impossible. Les apena donc elo moro rien à voir. Pour mutu soda na mbongo, il faut mettre peu tour aux ongles. Est-ce que mutu tout agenda pota rokima? Bate bele bana banda ko bana ba société, mais pourquoi viser comme or na mboko? Et ça dans pays musu viser ça na moins cher et puis billet coûte moins cher. Mais biso billet le plus cher awa. Visa le plus compliqué na vie, chance na zo mukanda awa. Donc laisse tomber. mais ça caraba tout ça parce que organisation la maison mère des qui m'a bé bosso qui demande à visa la vie en retard demande en retard et la raté parce que ce qui n'est exemple c'est moi ça dans 6 mois oyo ko ça lelo ba yebi so fose la jour date ko donc si on a mis to biso date koki to ye to koti to ça en règle Werason a check compte na ye belé à makasa ambassadeur ko tapike crise mondi mbongo ko si ko ça problème nini. Après na habité, bino ba journaliste il faut na minute ba konzamboka, boye ba vraiment que oyeza makambe sala marate. Soke na ba Gabo ya na onde monte, soke na Angola ba visa, donc ça tout facile. Soke na ba OK na ba payer belé mais pourquoi kaka na Congo? Bopi mena na ba pasteur, bopi mena ba mise na ba konzamboka. Kala mingi ta délégation mo fait ça gouvernement ba ke ba so 100 personnes. Ba kati 80 ba pesera 20 visa. Et ça na sens mais comme monsieur c'est bimi que ba musicien bazo ke muke bangulu nde baze belé ya wana ba compliqué bino toza na ngulu mo na kati te to aka na ba musicien ba ko bantaba ba meme ba soso to memi ngulu te wana za ba biloko ba oya na ngo lelo Werason musicien moko ta ozwa risque na ndenge makama ngulu bakanga ba tukala o chata cousin na bino olinga te parce que aneza boy to koma na bagage il faut simbisa na makambe belé nango linga orchestre mnelo kwa Werason achem suba ba livrer ne andaku na gage pour bato bakima pour muto linga mwaza te et puis na minute biso za orchestre moi crédible to keimba poto combien de fois oui ça garde le club OK va poto combien de fois mais à Zénith de Paris ils ont pour 5 heures du temps mais puis nous besoin de 7 invités puis nous bon maison mère pour réserver et puis ben invité on a combien de temps spectacle qui parta ta papio 30 minutes ou ebe ko sala 2 minutes dans 16 nani acrobat nani kuna bina yoka kolela ba brut de kati eza na spectacle fait à Calais moni ba papier circuler que Zénith de Paris wana n'importe quoi bato bakasa ba kolo poto muta mukolo poto azate biso nyonso to ba noir mukolo poto yaka mundele jamais na mona mukolo poto suki makasi mundele kuta ba ko kamo mabe ya mukolo poto azate poto eza pona batu nyonso mutu nyonso alibo sama est-ce que combattant atika makambo akokende ko sa musala po Congo eza na guerre akenda ka sala ka mela ka masangaliaka et puis là on a minute oh makamni ozoloba nana billet na nga business class yo za na mukanda mais confirmation ce qui okozala te nga de Zénith na kati ko tuna te soki dona la li déjà ko tona ki be ko na même moi belé ya wanda ngo confirmer ni so ba te belé ba olanda et quoi gozanga te na star c'est tout à fait normal apporter parole ko ba porter parole nyonso te ba porter parole o ezaki bana na pro mafufu bazali nga na patron de rien à voir joueur le plus fidèle, il y a Barcelone, mais à notre grande surprise, Ngonga Souka.
Paris Saint-Germain yango pe biso to tolingaki tomona ye mosusu esala mabongo Sankara d'écoute mokolo atikaki porte-parole mosusu nazongeli classe donc conférence ezalaki parce que nayaki na idée nauta na babateau de pêche naya nango ebanda kopêche bapoisson rouge donc ezalaki bino nde boyeba ete ntina conférence de presse loka bozanga atale bino wana mpe mbamboye oloka ataka eloko te na filo On a lancé une conférence au Tinina, invitation, il y a beaucoup de présenter et puis on s'est expliqué que ça part. Nalingana tala so succès na ngeza makasi. Tant na monika boyake belé. Na bia ba journaliste balinga ngai. Surtout yo mutali bosso na sala. Donc voilà, ils nango, ya nango leo na minute eza na mutu mususu abi conférence de presse na ndimite bozami bale. Loba yemo bando benga bokomi wapi. Ngai yo liboso porte. Ozoko pa eza toza différent. Donc voilà. Ba force bazana bango na derrière elo moté parce que administration ah eza makambo l'état congolais na l'état français eza ko tout un individu yo telemi bako beta te ba mona bango yo te mutu to za to revendiquer mais l'état congolais de fait kota ba makambo po buzobo esila po to na ba concert rebelle toza na concert déjà ya nani y avait na biso Koffi Olomide et que ya après wera toza na Fabrica zeke ya après wera to na nani faire et que ya après wera to na ba Félix Wase ko ya après wera Comment faire atanga dépendant na problème na été mais pas tout ça on va Sankara na problème na faire mais attendez comment les calmement te na problème na été tant biso to lien tendo na faire bazaki te ba te bele ba moni na TV héritier toza wana maison Schengen esika wapi mwana mboka wer ensemble bazozela ye le 17 septembre na Zénith de Paris tozala Sankara d'écoute présent na maison Schengen présence na yo esika oyo ngolo bani elingolo bake l'état congolais ekota makambo ba congolais donc tokozala colonisé te par ambassade ya na mboka na biso pour représenter ba mboka na bango mais ata muto za commerçant bali ko pesa visa te ata za muta politicien ba pemela ba visa ba musicien ba pemela ba visa siko ba ya ko sa nini na mboka na biso Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir, livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Est-ce que ça na batute ka na mbongo ne palinga mona ka poto pona beta mwa tour azonga mutu to ko kimaka te ba contrat ni ba signer na ba maison Schengen oyo en tout cas ba konza mboka ba kota ngo ko journaliste na ba papier no nyose koka ba lugola ta ka ba papier ngezangi pilipili ba lugola ba papier ngezangi so fumbo non c'est pas bien ezao ke samune ne mutu lokwa wera bando ke ne poto quand le to dans spectacle munene za vendredi batu ba sombi ba billet sili si on a minute pourquoi bozo lingate ko pesa visa na kese munene lokwa wera wera ye mo kana mukanda na problème te ngamo pe na mukanda na pomte Eroso na siliki na koso Maniampoul na Paris na zongi c'est pas grave est-ce que ba condition nyo c'est tes réunis quand même Sankara ba condition nyo c'est réunis ba dossier nyo c'est bonne uniforme tozana ba relever ba nini contrat makambu tout donc ane le côté awa a pas kimutema mabe ya mindele to yebite blocage eza na place nini bato otala blocage eza ka ke na minute oyo mundele azomona net ondire mboka na bango ekoma paradis on devait viser ça or non biso pe to vivre le roi bango donc toza la minute oyo ke na besoin ba konza mboka ba kota makambo parce que après wera to la ba musicien ba concert eze belé ba waze kwa ba kobeta ba Fabregas ba kobeta ba Ferre ba kobeta ba nani ba tebele ba le bazali oyo etikali na ba programme poto bo siko na bato na ba programme so wera lelo azala ko éclairer azolinga fongola skoyo ya bato ndeko ne batikali so ba pesi biso te lelo eza seke ba concert ezala te siko yebisanga to komi bana musicien sala nini po kombata za wana ye moko azoli azomela azobina kuna ba musique na biso ba musique pe betaka radio to beta be meli ba betaka ba ta quartier la te ba susuki ba betaka eza ba betaka eza nini ba beta bill ba beta ping pong be ba betaka musique ya musique
pourquoi na batour ba wera bozo banga nini est-ce que so wera beti nde kombe sili kombe resila te et puis on a minute bino bo lia bo mela donc il faut pe wera abeta po futa pe babato za ba société obi on a minute ba famille pe combien ya babino pe babeta pe ba biso ta ba ko ma pe ba poto azui moi sapatu azui moi car azongi pe abongisi pe mo ba ndeko mususo pe baza na besoin na ye voilà donc voilà Sankara Dekuta jour J-3 concert ndenge bolobi awa ke visa nan ba cité est-ce que concert ozala concert fait ça la concert ça comment si c'est fait que vous visa il faut pas ça et ça vous il faut mundela linga coup de pression en tout cas il faut mundele bongo ya zanani a supérieur ya noir te oko pas so ba na mboko po ba yebike ba minéraire na mboko ba yebike mboko eza riche mais zaka ke po biso na minute to ba naïf to aka ba tumoto otala mukili boy il faut bena eteya ba konza mboka il faut ba telemela makambo yo kana ba pays lo ola to ke natala ba Maroc yo pimela ba na Maroc visa yo pimela msuba sénégalais mo visa be ba malien mo be ba ekolo mususu to ke natala pa ba arabe o pimela ngo visa ambassade etumbami mais pourquoi biso ba congolais bo monela biso ata mutu ana mbongo akende te poto comme le roi paradis non il faut to telemela makambo parce que za biloko yo il faut to lo ba non soit ba longoli ba maison Schengen na bango ba kena ngo para bango so bango za oyo yiba bambongo na biso ate to kepe ba poto te nga afanda na poto est-ce que poto leki Congo bango bana makelele bana pose voilà dernier mot na ba fanatique ya Weranson ba otala yo ba somba déjà ba bien na bango ozo assurer bango ni en tout cas boza la bino calme Weranson roi des spectacles lelo tozo kende to ana problème ote maramnyo so tout est carré tozo zelaraga ba mindele oyo ba mona lokwa bango baza ba super na biso ba pesa biso visa to kende après de okama so bopimela ba visa boya ko sani na mboka na biso na ebite so la ka po piller biso pi bopimela biso ba visa en tout cas c'est regrettable. Merci beaucoup Sankara Dekuta. Donc voilà, donc c'était donc Sankara Dekuta. Oh bazo déplorer quand même blocage jusqu'à présent et ça va se passer dans le niveau de la maison Schengen pour na ba visa ba toi visa ba musicien parce que Weranson déjà Yemoko azana visa certains membres quelques personnes au bazana visa mais ba musicien bazana visa jusqu'à présent yango bomoni toza la maison Schengen artiste nyoso tout baza présent complet y compris na artiste comédien au pe na moni bango awa à l'occurrence ya ba PD Nada na moni ba Pomba leader ba vie de loin tout mona ki bango et donc bazala qui a toujours pour na kolela pour que ba pesa bango visa ils ont quand même rempli ba conditions nyoso tout ba senga na kati ambassade mais et là on les a bloqués y a-t-il pas un anguille sur roche to vérifier ango tout juste après suivant.
population du général ayaka songo bapolisi baloka boye ayaka songo moyibi bapolisi baloka boye tobomala bango. Voilà, alors bana poto bana mokili mobimba bozomona biso toza na liboso ya maison Schengen jusque là tozo comprendre parce que concert ya Wera eza vendredi le 17 jusque là tomona ba musicien awa papi le prince azokende akokende obia bakotiaona osola na yote na sono erote papi le prince akokende obia akoti tosola nsima parce que pour le moment toana awa omoja nini est-ce que soit nsima na ken ya masalanga obika session test na fikini vesa katina biso ngai mbonzo nani patusiana yo patu nani ya pegin sasa tosala oya mboyamba biso na fikini oyebi yango mais yo oza aventuria bino oza mwana mboka bino mpe bozokende poto origine fo oyebisa yo yo ekoswana obi oluka visa na ambassade wana conseil papi le prince kempe awa eza makambo ya pe bikoje awa eza makambo ya pete des rebelles nakutana na des rebelles yo nde rebelle ba journaliste mboka obike bokeye mama na actualité seke nalingaka yo ozala nde courage yo atofingi mutu oya kaka elo nalingaka yo na vie tu es un grand courageux nasepela no fort en tout cas merci beaucoup talaka chief alobi totala sepo wanango makambo ata naoleka na mission ken piana il y avait des gens au banaba okende pas mutu wana aventurer wa pito pas le même nasko na yake pa ken so bon ken yambanga na pito pas le nzondo musika mena wa camarade yakala mais lelo siko batamo yembisolo yonga na sepela te eza eloko na sepela te pa na bino mibale eza ko manquer doyen na bino ya musala o bokutai na musala parce que bino nyonso awa toyeli mamwana te awa toyeli mambo oyo bamankima te parce que yo yebi ke nga depuis na bandi kombana na aluka bolingo na aluka jamais séparation na aluka ne bolingo nzamba sali grâce on a sengaki ya ngwane salami lelo bolingo zongi na ba besoin séparation te na ba ken bolingo moni nzambe jésus tawa akuta di commande lié yambuyaki angwe baka na moko babaki la muli poids c'est ça. Merci beaucoup papi le prince namonaka émission moko salada presse bakali degré ozo démarrer muto okotela likolo en tout cas esalinga plaisir komona bafrère nanga non ken piana napesalinga plaisir komona yo cela veut dire que bato bayebake malamu tolobaka peut-être obimaka munoko mezala motema te tala lelo qui pouvait croire ken piana ofingaki ngai afingaki papi le prince aye soki otandanga micro cela veut dire bato mosusu ya mokili wa bato olanda te so olandi ye elokaka mpo omema masumu na brazzaville ayebi mule beta papi le prince kobeta masolo akobeta lisolo ndenge ozwa mwasi ya pacho botikala na rankine kobeta papi le prince azwa mwasi ya pacho ti lelo conflit ebima mule betela biso na ejeune kanza na bwasa mule beta oyebi mbeti na esio moto soki azwi mwasi na yo atuka bosana mwasi na po pacho efe mona mosala papi le prince omoni moto tobosanaka ye te azali aza mutu moko boye dio na biso tozalaka 4 tozalaka ye yo ngai na Charlie Balaka personnel na moko na biso toza pe 5 moko na biso totangaka kombo alge tobwakisa pacho sikoyebi tobebaka kwani papi le prince donc bato tozalaka se tokutani omona ye mpiaka nga mpiaka ye mpiaka se tobule likambo oteko obeta masolo bapavia seki tokende bemba babia tosala liste ke bato bakotize donc obike lisolo oyo esepelisanga chaque jour ntango ndeko na biso babia kufi na poto obike tolekaka nga na olekaka na oti bapiaka na otoluka mutu mo na zwi ye te
Natabo Papi le Prince. Papi le Prince qui a bien un peu dans le temps on a suité. Eh, Totabo, tu pousses à la bouche. Charlie Balaka. Charlie Balaka chum. Oh, il y a un peu dans le temps mais peut citer. Oh, tu pousses à la soupe. Quel piano. Nami kona caméra. Ah, tu vas prendre sa caméra na ebebaki. Na botu. Abimi skoska na Vodacom wana bimi. Donc, tokutani, tokutani yango. Même tu vas mettre le soleil le peuple. Soit tokutani, to lini boule. Il y a un pierre de sani. To tia caméra. Ya. Mais ça tu as un problème. Ba fede longo ba sa. Madame la doma. Nabino babosa na dona solo. To bosa ndeli. Wana série siko Zando Mobimbezo yoka test ya Bercy mwana ya tempo. Quel personne a bimisi idée? Abia ngana caméra kufama na bimama nete sala. Na braquer binongo, bino ba par rapport à matanga babia. Alors to pousse na alors to mandi comment ni présence à Yama Kakol Sebon de la machine, chef d'orchestre déjà Zawana. Donc balobi Bayuda Congo vient na biso de Limba Yewana déjà. Ah déjà malambozo poussana parce que totalaka mbongi ya masolo ndenge za tuka Kinshasa batu baza koyinda awa na liboso ya Schengen. En tout cas wera bazozela événement moko na poteza ya wera son Zenith. Voilà yango na Zenith yango nde makambo. Donc na minito kian piana. Moni Zenith nde bazela ngo. Voilà. Yalo wande batu bana ozela o masuwa no ekosimba be osimba te. Donc c'est-à-dire yango na minito bazela ngo. Puis aux essais dans le solo. Voilà le solo salige. Ken pena braquer biso caméra. Azo tout na biso la question na katikati ya pavillon 5. Na kati ya pavillon 5. Tokomi ko poussana. Toke na porte. Machine son. Bana poto bomo na biso mokili mobimba toza liboso ya maison Schengen. Place ba musicien wera baye. Tomoni ba fanatique ya wenye musique à maison mère batondi à plein. Wera aza leader moko très populaire. Tala Zenith ya wera oza vendredi. Tala population ndenge ezolanda ba artiste partout. Puis Roger mwana mboka tomoni événement ya wera son eza vendredi. Tomoni a liboso maison Schengen eza koyinda ba musicien na public. Problème nini ezoleka liboso maison Schengen. En tout cas, Ken Piana, merci pour la question. Merci à la journaliste sur Botondi Awa. Et le réseau de la maison Schengen, tu as réclamé visa. Ok. Donc, le dossier ce côté qui abonne du forum. Mais c'est un ordre. Mais jusque-là, on ne comprend pas. Donc, besoin de rendez-vous. Soit tu es arabes, gauche, droite. Donc, ils ont permettre que relation loi de fois à Jérusalem Salanaï. Tu as dit que tu as vraiment très combattu. Mais toujours bunda. La vie c'est un combat, toujours bunda. En tout cas, nous sommes au sala. Parce que cause la vie c'est un noble. Tu biso, musala la biso c'est la musique. Tu es bello musuté. Tu vivre la musique, de te sala la musique. Les politiciens sont tranquille. Bando on a na poto ba ke caillou. Tranquille. Bando on a Afrique d'ici partout ba tranquille. Ba soda pe ba na bango, biso pe to sa biso donc biso mutako ko empêcher biso to sa te pe ba na biso ba zonga classe ndenge ni. Ce qui voit la betité, to zo cacher ndenge ni pe to zonga sa ba na ba classe. To refuta banda ku ndenge nini. Nasima Piroger là je suis foutu la maman dans la pendako. Nasima Piroger tu me peux vivre donc pour permettre de se ça donc raison pour laquelle tu tiens à 3 jours. Public a son babi non jusqu'à quand Balamouki ensemble artistes comédiens musiciens ils sont tout hier pour réclamer visa. Soit la personne sera visa lelo. Malamoko lelo pour direction aéroport. Paris le binatongo tozawana. Donc notre zalawa comme Schengen selon là doit pas passer sur visa. Ça va passer sur visa à lelo. Notre déjà 10h sur 11h. Malamoko to aéroport. Merci beaucoup Piroger. Tozana yo au déplacer Papi le Prince. La démarche au bandaki a inventé pourquoi parce qu'on a été si quoi que le mois retard. En tout cas, au bandaki déjà 20 piana. De sauf que le roi de la forêt
asala ye musala na ye ape na problème na bato te maison Schengen parce que juste là na kati ya Paris France bato baaccepte mamu nyonso te parce que toyozela sikoyo bango parce que conseil eza vendredi yomoni toye totalela nao bango sikoyo na minute oyo nde omoni bato baye awa bafanatike na biso tellement balinga kozala place tu biso tosalaka likambo eza teke bato oyo tosalaka moko na ndenge ya kuku donc yango na minute oyo bate problème nini ezoleka soki eza blocage soki eza 12 oyo bozosala na kati ya maison Schengen en tout cas lelo ekoyebana jour J-3 Weranson ifa kita Paris jour J-3 toza na besoin ya Wera na bamusicien na ye na Zénith alors bozomona délégation monene eza awa bavidelo bandeko na biso ya théâtre bomata bokita Weranson toza na besoin ya komona ye na délégation nyonso na Paris parce que tokondima yango te jusque là tozomona clair eza te jusque là clair eza te eloko nini ezosala ti sikoyo Weranson na délégation na ye bazwa visa te ti lelo en tout cas toza desi en tout cas lelo de la forêt eza vraiment déterminé lelo solution nde emonana lelo solution nde emonana lelo en tout cas wenge musique à maison mère nous sommes venus répondre au rendez-vous que la maison Schengen nous avait fait. Oui, mais le rendez-vous là, lisez. Vous pouvez pas rater. Lisez le rendez-vous. C'est biso dans un problème. S'il vous plaît, Bino Bozali, vous êtes les services de sécurité, n'est-ce pas? Alors, rendez l'information à qui des droits qui viennent très rapidement. Nous sommes là depuis 9h. Ils nous ont donné rendez-vous à 9h, nous sommes là depuis 9h. Alors, qui vient nous recevoir? Alors, faites-les très urgemment, papa. Donc, à la Kissi, rendez-vous, dites-moi votre ambassadité. C'est quoi ici? Rendez-vous prévu yango eza déjà donc soki bomoni weye musique à maison mère se déplacer pamba te baza na rendez-vous na bango eza lelo très urgemment na bahiérarchie na bino baya très rapidement to gagner en temps. Alors faites très rapidement. C'est possible que alors les-y, posez-la. Voilà. Tout ça, ce qui est sengi tolala, tokolala, lelo tokokende te lelo tokolala donc c'est-à-dire que na minute toza awa donc on a ébité soki esengi kofase tokofase mais bon otala biso nasiri makambo eleka nango bien donc bana Paris bozala calme soki makambo esili lelo bamusicien baoya kaka lelo parce que de la forêt aza millionnaire à loi ta avion mobimba bamusicien il faut badéplacer bafere mokenda wapi ko nga nazali oyoka baimene te oyoka baesclave d'amour te zela bafere rendez-vous yango oye musique à maison mère baye pamba te baye si rendez-vous bapesa ye bango lelo yango précision mpe ya air eza awa donc baye na bango pamba te baye koprovoke moto te baye na rendez-vous na bango parce que jusque là etikali 2 jours seulement donc rendez-vous yango wana bomoni bino moko donc baye pamba te toyebi te pourquoi bazobloke bango alors café room bato bazelo na poto ebele nyonso dégâts omoni Zénith wana niveau bato baobenga donc eza misiki taka tshombo selembi donc en tout cas tosisa makambo mbamo toleka po yomo omoni nde toza ebele na bacollègue tosenga toke epesa makambo na Zénith po match eza nango bien voilà merci café room alors tozwaka motu moko
Nasi. Parfait d'hiver. Boni papa. Kitoko papa qui c'est la bino makasi. Talara yo film na film news. Masananga na yebe pas la quoi c'est vraiment pambole visa Schengen. Masananga to ti busika ken piana soldat. Le Tara le big boss roi de la forêt. Phénomène donc Zénith c'est pour bientôt. Bada c'est la biso na si nyoso yango ka. Alors vu de loin balobi oeza deuxième événement na podium ya Ranson libanda mboka vie de loin bana Paris est-ce que bwana posa bomo na vie de loin te vie de loin azoya Paris wana na asira za la kati ya mobange na délégation azoya Paris vie de loin. Excusez, bonjour. Lukinga kaka na loba. Nasa loka to sur la télé vidéo. Ouais, na série ba fanatique na biso nyoso ya maison mère o balinga vie de loin o balinga kaya na la die sur le phénomène o balinga sundata balinga pede nada toya. OK. Toya Zénith ezali. OK. To beta déjà si to mesala makambo. Oh, deuxième fois. Il y a l'icolo, il y a tout l'icolo. T'as un jeune qui baba. Danger. Mais bateau à yo katine baoseka. Au jeune qui baba. Bateau à yo katine baoseka. Oh. Danger, merci. Vite alors, nada Makemba zoya siko na Zénith nada boni. Ouais, ça va, Ken Piana. Osa très important pour le Marambabo. Ok. Vraiment, quand je te vu dans ce pays-là déjà, voilà. N'est-ce pas que bateau belé ba yo rabiso. Oui, puis que et ça la biso plaisir côté la yo lelo liboso ambassade parce que ça la porte mal liboso. Mais oui, siko on a biso. Musala na ki osala kuneza musala na liboso te. OK. Na kenda ba spectacle na Bangola, ils appellent Banda Congo, na kenda na ba Istanbul, na ba Turquie, voilà. Na jouer na ba Dubaï, mais siko il fallait vraiment Zénith de Paris. Et ça me choque au monde na Mambotu. Te koleka nango bien. Ah, bon, le cas bien pour eux, c'est mon Marambabo. On a la pression de taper déjà la merde. Ngape na zwa visa lelo na voyager kaka lelo na soir événement zalaki neti lobby. Makambo elanga voyage na kendaka. OK. Voilà. C'est que nzambe ndasunga bozwa lelo comme ça bossa l'effort ata lobby vraiment c'est bon Mathieu ça la bien. Déjà de 1, il faut Congo est considéré Ranson par rapport à Congo. Voilà. Et puis deuxièmement Congo est respecté culture na biso. Voilà. Ah musala na biso soki cette telenga ni bopo na musala c'est pas gentil donc. Pas bien. C'est ça. Voilà, alors Sodia pour lelo ya motoye rezo visa. Voilà. Alors Sodia ta bana poto ba ozela yo ebele. En tout cas Ranson le roi de la forêt. Merci na idée au sali à resangisa ba artiste ozansi Sodia tapé. Sodia taboni. Ouais, ça va Ken Piana. Aux a sélectionné parmi bateau bazo kende et salon dernier les lokwera achayo parmi ba comédien au ba rosa likola podium à Zénith. Bon, ils ont plaisir à trop, ils ont plaisir tala ba comédien tous belé hein, ba comédien tous belé tant le roi de la forêt a pensé nanga donc ils ont l'accepté au ça musala. OK. Donc voilà. Na os ba manœuvre o ezoleka parce que concert etikali kaka ba 3 jours na ba manœuvre o ezoleka et ça la bino ndeni. Bon, moi je stress les alliés mais bana tout à Paris va assurer que concert les alliés et puis on va jamais déçu. Voilà. Donc on se paie là. Voilà. Côté la wenge musique mouvement munene boy jusque là bazomona clarté ezo sala bien te même biso ba congolais to mona neti ba groupe na biso ya mboka considération na ba ambassade comme moi muke c'est pas gentil wera asa leader wa sala ba spectacle et belé à minene donc Zénith eza événement liboso ya wera asala te maître ninja yewana zela pardon maître ninja yewana caméraman mogo kesana otomboli personnel ozora image na ya kati voilà maître ninja yewana soit biso tokota te soit il faut topusana mokitwana
So biso tokota te mutu akota te. Amalonga place na dema. Mama kende boye na sima kuna mutu akota wasati. Katala. Calme Masa, bino mosala kasi patwa kota taba kota. Olinga kotinda bolingo po. Yo kende bopo bata ko yo kotela ka mo. Ba kota de bo. Bino mo kende bo. Tala ba bino ba ba. Ah, na lobi bino mo kende bo. Mo peut pas question te. Les princes. Ola ba makambo eza ni muti. Ah ba tu ba ba fisa là-bas. Et ça te créé bon dans la campagne contre l'ambassade. C'est pas ça campagne ambassade. Ah dans la campagne ambassade, to suer ça fait nous les deux ça blague. Mbambi.
Jamais le cœur va voir. Pourquoi tu caméra? Kafula Kasoba. Osala. Cinq personnes. C'est là. C'est ça, Osana. On fait notre bébé Osana Fatime ici. C'est pas ça. Non, non. Nani? Non, communiste. Voilà. La carte déjà. Voilà la carte. Si vous voulez mettre quelqu'un qui peut nous écouter, avec qui on peut échanger, c'est bon. Lui, il se déplace, on échange avec toi. Comme ça, on appelle le 5 qui sont là. Comme ça, qui parle, qui s'il vous plaît, hein? Là on s'est retiré pour apporter pour une petite
L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.